La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Napesi binombote mingi peuple congolais. Boyebi que mililu ezoya na mboka na biso na 2016. Tosila ko vanda mikolo ebele. Tokotaki ba repo, tozongi sima po to réfléchir comment to mener combat na Belgique. Combat na Belgique elalité kufité. Il faut to temisa ba mama nyonso ba mani faut botelema pour na 2016 ezoya ba activité zonga na Belgique. Ba marché zonga na Belgique pour na kolakisa na monde que Kabila doit partir. Et puis toboy changement ya constitution, on demande que son départ. Yango to lobby que batunyo se ba na Kumba les 5. D'abord toza na sitting les 2 et les 3. Toza na sitting les 3 et les 5 tozali na réunion na Kumba à partir à 15h. Batunyo se bazali invité, ba association, ba parti politique. Oya yebi kazo bunda pona mabele na biso. Combat il faut zonga makasi ba marche il faut zonga makasi ya kafu toningisa Belgique ba tunyo se photo za isika moko makambo ko to kabwani to ezalité to kozonga biso so ensemble to zobundane mabele na biso ingeta ka esengo mingi ndenge mama kapinga uti koloba alobi likambu ya article 220 mais na yinga na rappeler batu ke baro ko sabino puis article 220 wana avant même botala likambu ya mandat na kati article 20 balobi que impartialité à pouvoir judiciaire. Or ce botali bien pouvoir rango ezala maboko ya Kanambe. Donc yangwana tolingi to la kisabande gonyo so Belgique que biso oyo tolingi Kanambe akende to ko vendre sika moko. Ndenge mama kapinga pesi bino rendez-vous. En tout cas bisika bozali na kati ya mboka ya Belgique soki boya na tangu dimanche wana le 5 to kutana na Kumba na 15h. Poato sangana to eba ndenge ni to kobandela ba makambu oyo ebandaka ko salama depuis kala na kati ya mboka Belgique to salango avec puissance na force makasi. Merci mingi ingeta. Merci mingi bandeko na kanisi ndenge président régional de l'office à lobby sikoyo ngana za président territorial pareko Belux bandeko to kutana les 5 bisonyonso na kumba pona organisation ndeko ba organiser président kitoko pona bisonyonso boya ebele mokolango pona mouvement ya pareil qu'il y a résistance quoi. Merci. En tout cas bandeko na ngai to komi 2016 komi pembeni to moni batu mingi bakomo poussa na kuna po bakende ko collaborer. Biso na Belgique to vandi to uti vacances mais tozo kutana na le 5 oyo na Kumba pona ko lakisa bato oyo bazokende kuna ke bitumbe sile na noté. Toza na bango tina suka. Botala bien ba collabo nyonso na bazo poussa na pembeni po balia na mesa ya ndeko na biso wana vandi na pouvoir tokobenga nae ingeta. Merci mingi na kansi nyonso bandeko basi balobi awa donc tozobela ba jeune nyonso en tout cas les 5 oyo baza na biso ensemble na Kumba po toyeba kobenga na monguna na parce que mikolo tikale ya rotanga ingeta dimanche 5 à partir à 15h tokutana na Kumba ba résistant ba parti politique d'opposition, ba force à société civile, ba groupe évangélico bazana résistance, les 5 tokutani à partir à 15h na Kumba, le 3 tozana grand sit-in, mutazangate en tout cas bo kolanda ba adresse ba détail tout na Facebook, le 3 congolais Téléma, grand sit-in et les 5 rencontre yako rallumer moto na diaspora ingeta balobi le 5 octobre oyo na kati ya Belgique. Ba mesure oh boyokaki oh tel suspendu tel chassé tel boy mukolo wana c'est le seul jour ba mesure wana ko salate mukolo wana nde mutu nyonso za na droit ya koya ko beta lisolo komba boya ebele parce que toza ko lancer décision ya couvre-feu contre batu nyonso o bazali contre patrie na biso Congo na Belgique ezali terre ya ko violeter banguna bakotaki batamboli po elaki tango ya vacances. Biso na Belgique tozalaki wana tozotala tozo réfléchir. Sikoyo babengi yo parti politique, association, individu, mutu nyonso yo monike obundelaka Congo na ndenge ya solo. Eme na ndenga lukuta yaka toko ede yo otika lukuta osalela na ndenga solo. Boya ebele parce que mukolo wana
nde décision ya solo solo kobima komba na biso pona mbula oyo ndenge ezokenda kosila. Ba marche eza kozonga kotelema na nzela lumbe lumbe mwete mwete kobetama ya bakolabo ezobakisama plus. Je ne soutiens pas la violence, mais gare à celui qui sera tabassé. Merci beaucoup. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.